passeport est comme normal. Mais pourquoi passeport est comme normal na prix normal? Pourquoi bazo advance biso na ba vie o to fanda kate mutu na so feel free parce que o ezamboka to sala. Ezate jamais que yo passeport osili yo OK na Pretoria. Olongwa musala. Problème eza passeport elanda biso toza na concilier te awa na Cape Town. Mais ba aider biso parce with the job of embassy here. With this job. Mister, you have to speak to them so they can find a solution. What is the job? Embassy must move the people by all the town to help us to go to apply the passport. There's my first example I'm here in front of you to see. Take good look. You can take good look. Take good look. How long is this passport? Cannot work. It cannot work. There's my permit inside is valid. Your passport. This is not working. They change the passport. How do you expect me to travel in Pretoria? Out of man, I'm working here, out of leave, to come to apply passport. C'est parce que net nana like si no passeport wana on apply banana mutu wana. Jusqu'à présent, naza na leave te. Na ok Pretoria na ke luka passeport, na ke ko apply. Na longwe musala. Bo bana na ngana mwasi na ndako ba oli andeli. Na Congo pe na minute ba fin de l'année yango batu nyonso bazo senga mbongo. Mbongo ngo soza na musala te. Otindela batu nini? Tango ko expliquer mutu ke naza na mbongo te aondima te. Please, tozo senga ka ambassade a aidé biso na kombo ya président ya république oto bande ko luka 100% congolais Mama Marthe, Papa Etienne Tshisekedi. Oyo biso to yebi, étranger te mwana ya mboka oto yebi. Oyo to yebi na 10e million to yebi, mama na papa to yebi. Mwana mboka toki mbutu za na kati ya Congo. Proposition ya révision à constitution ou changement pour na yo. Ba révision ba changer. Ba réviser yango, ba réviser ba constitution zalaki ya poche ya batu, intérêt ya batu. Mwana mboka lokola koti bango bazalaki bana mboka te. Bazalaki bana mboka te, yango bazalaki constitution na poche ya mulayo ba roulage bazalaka kangila sik na se akoti mbongo ekoye ekiti na se. O wana constitution na bango yango na poche ya roulage. Mwana mboka e réviser constitution pesa peuple avantage ndenge opesa. Papa lobaki nini? Peuple d'abord. Maman bandeko wa bolingo mbote na bino lisusu tozali toujours na kati ya spécial diaspora congolaise awa bomoni to bandi na moko ya bandeko na biso mais na kotika droit emoko ami présenter mwana mboka kombo na nani? Yeah, my name is John Bangala Zemis. Mwana mboka a préféré koloba na anglais mais pona toyeba nano ozali congolais ou bien ozali naza congolais? Oza congolais mais pesa bango na mbote na monoko mboka mbote kombo na onani? Kombo na John Bangala Zemis. Batata ba mama bandeko wa bolingo nazo profiter na lancer message. Diaspora congolaise ya mokili mobimba mais précisément ya Afrique d'ici des ali ko souffrir makasi pona masolo ba passeport. Ba famille belé eza affecté. Misala ebebi mabala ekufi bana bazokota na classe te pona masolo ya passeport. Eza na ba congolais oyo ba apply ba passeport ça fait 2 ans 3 ans bazozwa ngoto. Mais mirmi de bimaki eti ambassade ya Congo na Afrique du Sud ezo frappé ba congolais. Nazali témoin na lobité que ba frappé parce que tozo sala investigation kala te tozo bimisango mais ngamoko na playa ki passeport ezwaki une année po ebima esengelaki na kende ngamoko na ambassade na Pretoria tango na komi na ambassade eye ko bimake ba mbongo biso to futaki awa ambassade atindaki yango na Congo te
donc ezali pasi pe mawame na ko monopoliser parole que faut tout na mwana mboka tomoni a ozali na kanda olingolo banini olingolo bazoka. I want to speak in English because I don't want to speak by our language. I want to pass a message strictly, directly in our fucking embassy. It's a really a directly embassy of our country. Mwana mboka pona bai bazo comprendre monoko to lobite anglais. Okoiko loba lingala te po message comme la bango bazo sala kuna. Merci. Na zoloba peut-être na bandeko oyo bazo sala na ambassade bango basaka bato misala net biso nyonso to salaka awa. Donc mutu aza représentant numéro 1 eza ambassadeur. Ambassadeur aza président ya ba étranger libanda. Ye aza président ya biso ba étranger libanda. Mboka oyo ndenge eza ezoluka banzela te, ezoluka ba avion te. Comment faire possible? Passeport na biso liboso tango mwana mboka zalaki président te, ezalaki passeport le plus cher du monde. Mwana mboka komi président ba drop price. Passeport est comme normal. Mais pourquoi passeport est comme normal na prix normal? Pourquoi bazo advance biso na ba ville o to fandaka te, mutu no so feel free parce que o ezamboka to salaka. Ezate jamais que yo passeport osili yo ok na Pretoria, olongwa musala. Problème eza passeport elanda biso toza na concilier te awa na Cape Town. Mais ba aider biso parce que yaza président na biso na kati ya mboka ba étranger toza awa. Il faut ba aider biso que bazo déplacer na ba ville nyonso mutu nyonso azo droit ko apply ko zo ta forme wana kaka amemi yango na compagnie la kisinga work permit nanga na salaka yango work permit eza mukanda ya Afrique d'ici to fanda nango work permit eza valide. Passeport ezate passeport biométrique balobi ba misi biométrique bimima. Vraiment il faut ba aider biso ba évoluer biso que batindi batu ba ye na ba town nyonso to apply to tie ba fingerprint. Nazu forme wana na kela kisana musala tala passeport nazo zela na playa ki yango yo. Pourquoi bazo aider biso te balongo na ambassadeur wa nyoko na biso na passeport pona zwa na passeport na longwa musala pesanga 2 jours apamba. Na longwe na 2 jours wana na kei Pretoria. Ba yibinga kutu telefone. Son puku soki na ambassadeur wana azobenga ambassade alobi eza homme affaires fobozela or ambassade eza homme affaires te ambassade eza homme affaires te na ye na umbeli na zeliti na apply passeport ona nango na poche oyo batindilinga yango na Cape Town na coopération na futa mbongo Dieu soit loué mwana mboka tosi aza président akomi to sepeli tobi merci loko to lunga yango pe tozomona mwana mboka siko mwana mboka pe ayei ambassadeur. Pourquoi pas zo aider bisote tozo senga aide moko ke mutu nyonso tu ezamboka musala tozana yango a osalika erreur na musala ke yo komi pesa te congé oke ko apply passeport soki yo so sisa ozana congé te congé zaka kaka ozela ka nepo ba pesa congé nayo tozo senga aide ke ba déplacer na ba town to sepela ki ambassadeur aye toyebi ke ba maguya wana ekosila na yebi pe osila eke maleme me ba aider biso parce que net ngana laximino passeport wana on apply banda na mutu wana jusqu'à présent naza na livre te na ke Pretoria na ke luka passeport na ke ko apply na longwe musala bo bana na ngana mwasi na ndako ba olia ndeni na Congo pe na minute ba fin de l'année yango batu nyonso bazo senga mbongo yango soza na musala te otindela batu nini tango ko expliquer mutu ke naza na mbongo te aondima te please tozo senga ka ambassade a aider biso na kombo ya président ya république oto bande ko luka 100% congolais mama Marthe papa Etienne Tshisekedi oyo biso to yebi étranger te mwana ya mboka oto yebi oyo to yebi na 10e milieu to yebi mama na papa to yebi akosabe musala ye moko te misala eze ebele pona kosala atie bino wana bo ede ye ndeko na ngai bo ede ye ambassadeur bo ede ye batie yo wana o ede président ya république yo zo représenter président ya république libanda pourquoi sala bo po sali kaka ke baloba mutu abatu mabe apesio musala na classe na yo ede bandeko
Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo boyoki ndenge mwana mboka azali koloba na motema pasi ndenge na uti koyebisa bino lisolo passeport ezo affecté ba famille ebele basi mibali bana ba famille ezali dispersé awa pona makambo ya passeport na kena lombango pona ko passer message epa na yo moko tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, mwana mboka uti kobeta seta oyo ozali mwana mboka toyebi papa na yo na mama na yo. Me yebaki na tango ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange, nyonso mabe banda ko salema banda ko lobaki ezali yo. Awa yo komi président. Nyonso mabe ko salema ba ko loba pe ezali yo. Esengeli obeta loboko na mabo na mesa de façon que ambassadeur nyonso ya Congo na mikili ya libanda basala musala pona ko rendre service na ba congolais makambo ezala bien. Mais mwana mboka toyeki mbutu eza na kati ya Congo proposition ya révision ya constitution ou changement pona yo ba révision be ba changer ba réviser yango balongola ba oyo ba bandai kozala na ba intérêt na ba intérêt ya ba poche na bango pour aider peuple ba moyenne zéro ba se retrouver ba réviser ba constitution ezalaki ya poche ya bato intérêt ya bato mwana mboka lokola koti bango bazalaki bana mboka te bazalaki bana mboka te yango basalaki constitution na poche ya mulayo ba roulage bazalaka kangila siki na se akoti mbongo ekoye ekiti na se o wana constitution na bango yango na poche ya roulage mwana mboka e réviser constitution pesa peuple avantage ndenge o pesa papa lobaki nini peuple d'abord ozo sala pe yango po yo za na congolais oza na 100% congolais on a place au kendete yo na place au kendete yo faut ça la biso ba congolais umela mais okoloba nini na ba opposant o bazoloba ke pona bango avant ba changer constitution sengeli nanu babongisa libungo ya population guerre si lanzale si la pona bango ko changer ou bien ko réviser constitution ezali lisolo apamba po baboyi balingango to okoloba na bango ni baba opposant te bana baba opposant ba habite papa Etienne Abunda ba combien des années baba opposant te bazaba opposant te wana ka baba makelele ba luka ba poste o poste na bango ezakuna te bana poste te poste ba pese poste asala eloko moko mambe nga papa na nga kutu aye na professeur na campus lota ebola kufa auto kufa donc baba posante papa Etienne Abanda ko bunda mona ole kabiso na livulu bana campus ba meme chipoi père abisinga tala papa na yo wana ba okita naye donc ayebi bitumba yo ayebi bitumba opposition ndenge zala bazo luka ba poste orke ba classe na bango eza wana te so ba PC poste avant dinye abandi ko yiba babandi ko luka ba lobela président de la république oh ba PC poste pour o aider peuple o sa musala ata awa toza na Afrique du Sud awa eza kwa batu batambulaka nga saka musala chauffeur kana prince eza na ba quartier oyo ya banzala ezali mais politique soki ezokende liboso babosa na nzala. Merci mingi mwana mboka tokomi na suka mbula avant opesa mbote na baye yo ça fait combien de temps en Afrique du Sud? Banda 2010 na Afrique du Sud na mutu te opesa mbote kuna bana na ngana tosola na téléphone presque chaque na mutu opesa mbote te. Mais boni nanu via ba congolais na Afrique du Sud des andeni balingano bia balingani. Bon, côté wana vraiment en tout cas moyen na côté exact parce que nazaka na temps auprès de ba congolais ya ofanda pina mingi na ba congolais nazaka na temps musala na musala net siko to solana yo le monde a eu déjà appel na okelanda track moko ezoya babi na nga swing eza ko bukana na ozelango na cercle awa donc côté wana moyen na commenter na eloko o na yebite vraiment sorry. Merci mingi mwana mboka biso nde tozo peso merci longonya mingi pona ko pesa biso temps koloba na nini batata ba mama bande kwa bolingo ko pesa mwana mboka merci pamba te abeti c'était sur makambo ezo toucher vie ya diaspora congolaise ya monde mobimba bien sûr mais particulièrement ya Afrique du Sud likambo passeport bobongisango merci tongona ni mbalasi nalingi pe na profiter pona ko informer bino ete mayenga ni na politique TV tozali na ba service ebele tozali ko rendre na bino population congolaise to communauté congolaise ya mokili mobimba kasi mingi ya Afrique du Sud ya Mpumalanga ya Jobour ya Deben ya Port Elizabeth ya bisika nyonso tout c'est-à-dire soki ozali na business na yo osala ka business songolo to pakala to ozana ba activité na yo songolo to pakala ozali na posa to salelo publicité
eleka na chaîne na biso Mayanga na Politique TV pamba te tozali na audience bato bayeba business na yo pe bameka koya na business na yo contacter biso numéro na biso eza na se wana contacter direction commerciale ya Mayanga na Politique TV bakosolola na yo tokosalelo musala ya qualité tokosalelo musala professionnel avec bolingo pe patriotisme nyonso topesi yo musala na yo et soki olingi okende kochango na ba chaîne na yo to bisika songolo to pakala ozali libre et soki olingi to banda ko lekisango na ba émission na biso surtout tozo sala pamba te tozali na audience na ko beta sete okobenga toujours direction commerciale ya Mayanga na Politique TV toko solola et puis makambo ekoleka malamu wana ezali point ya liboso point ya mibale na lingi ko bakisa lisusu boye Mayanga na Politique TV maison média tozali pe na département o ezali ko couvrir ba événement na bino nyonso tout ezala ba événement ya esengo ezala ba événement ya mawa tozali wana pona ko accompagner bino na kolela na bino na kosepela na bino tozali wana pona ko accompagner bino soki ozali na matanga ke ozana posa to salelo vidéo to film ya matanga mobimba benga biso toujours direction commerciale toko solola toko ya toko salelo musala ya qualité pe toko peso yango soki ozana posa eleka na chaîne YouTube na biso Mayanga na Politique TV toko salango me wana kozala lisolo mususu soki ozali na anniversaire ozali na fête ozali na mariage ozali na biloko nyonso tu ya esengo ke ozana posa etikala na film benga biso tokoya tokosalelo musala ya qualité pe okosepela ndenge na lobaki soki ozana posa eleka na chaîne na biso tokosala bongo me wana kozala lisolo mususu na banzi yete pona lelo na suki awa o ezali ba service ya liboso ona elibino pona ko expliquer bino po boyeba ete Mayanga na Politique TV et awa pona ko servir bino. Merci mingi pona bolingo na bino boko bana ko s'abonner na chaîne YouTube na biso bo partager ba émission na biso bo like biso tozali bana misala na bino. Nazali Patrick Chimanga tata ya Mayanga ni mwana ya mama Christine Kalanga.